Bonjour, bonjour, na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout bisika nyonso bozwami na mokili mobimba topesi bino bambote pe tosengi mawa na nzambe ngolu na nzambe ezala likolo na bino bisika nyonso bozwami. Émission na biso Diaspora Debout yango ebandi ezali ngai moumbu na bino moko na bino mwana na bino yaya na bino leki na bino Anderson Balapabo, leader ya Diaspora Debout. Na ye lisusu liboso na bino ndenge tomesana koyaka tango likambo ya koloba ezali nde toyaka na lombango po tosolola na ndenge tomesana po na citation oyo ezoleka na mboka na biso. Yango wana tango nyonso toyaka liboso na bino po tokabola message nini oyo biso tozali na yango. Boyeba citation mboka na biso ezoleka ndenge nini mboka na biso towutaki wapi tokomi wapi pe tozokende wapi. Yango wana toza ko remercier ba landi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout pe peuple congolais en général na mokili mobimba bisika nyonso bozwami. Na ba oyo nyonso baza ko soutenir biso na ba prière na bao nyonso bazo soutenir biso na conseil pe na ba critique na bino ezosala biso bien po tobongisa musala po musala ezala malamu pe makambo nyonso ekende malamu. Ya solo merci lisusu na ba ndeko nyonso oyo bazo ko partager vidéo na biso tozosenga na bino bolemba te bo continuer na ko partager ba vidéo na biso pe na ba oyo nano ba s'abonner te boye ba ko s'abonner na chaîne ya YouTube na biso massivement bo s'abonner bo soutenir biso po esala biso malamu pe ba oyo basi ba s'abonner ki to pesi bino merci na volonté na confiance oyo bosi bo pesi biso bondimi ko soutenir biso na ko s'abonner esali biso malamu mingi. Ya solo to koma ko banda émission na biso na moi exhortation mukie pour na savoir vivre kuyeba ndenge nini tokoko vivre na se ya moi pe entre biso na mokili oyo. Lelo na kati ya exhortation na biso toyeko kabola c'est la respect quotidien na kati ya communauté na biso na bakati ya bandako na biso na ba camarades na ba école na ba connaissance partout oyo nyonso tozwami tozosenga na bandeko il faut respect ezala. Na mokili ya lelo yo toyeko comprendre mokili ndenge zo otambola respect na kati ya bato esili. Respect ezali lisusu te entre mwasi liboso ya mobali na ye, entre mobali liboso ya mwasi na ye, bana liboso ya ba parents, na kati ya ba camarades, na communauté bana mike ba respecter mikolo te pe mikolo bango moko baza ko se respecter pete baza pe ko respecter bana mike te. Nde toza ko senga na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout tozonga na kibomoto toyeba ko se respecter entre biso na biso. Papa yo zali responsable na kati ya ndako yonde okozala premier exemplaire ya koyeba ko respecter mwasi pe bana na yo pe na baninga oyo bayaka ko visiter bino na kati ya ndako. Respect ezali quotidienne, respect ezali reciproque, il faut toyeba ko se respecter entre biso na biso. Soki respect si na kati ya mabota na biso na kati ya bandako na biso toza ko se respectane te entre biso na biso toza ko boma kibomoto pe valeur na biso. Mama na kati ya ndako liboso ya bapaya liboso ya ba camarades liboso ya ba connaissance il faut oyeba pe ko respecter papa oyo abala yo oyo apesa honneur oyo atiao na kati ya ndako. Bana il faut boyeba ko respecter ba parents na bino vraiment
koyeba koyoka ba parents na bino ata bomoni ba parents bazana ba erreur papa to maman mabino esengeli boyeba ko respecter bango vraiment. Eloko tozo kobetela tolo ezali mingi ya o ezoleka na communauté na biso. Na kati ya communauté na biso tozo mona muntu il faut azana ba limite kasi entre biso na biso ba limite ezate muntu azokota même na problème o etali ete o mona mukolo moko boy il faut ye moko ami pe sa respect po bana mike pe ba respecter kasi mukolo akoti na buzoba ye moko azomi pe koka komi pe sa respecter azokoka pe ko se respecter bana mike te akomisi bana mike lokola baninga ba camarade na ye ya ba partage naka o ezali ba masolo ya ba couple to ya bandako na bango okomona jeune maman to jeune papa moko boye azaka na ba camarade bana mike oyo azwaka ba problème ya ndako na ye ba problème ya musala na ye akendaka ko partager yango na bana mike wana kokende ko mela masanga na baba na bana mike oyo bazali ya âge na yete pe kokotaka makambo ya bana mike songi papa mukolo boye azoke kotonga baninga na ye na kati ya bana mike ta mususu liboso ya verre ya masanga to mama moko boye atiki ndako na ye akei kobeta lisolo ya ndako to ya couple ya moninga na makambo oyo etali ete nde toza kosenga na ba papa to na ba mikolo boye ba ko se respecter entre bino na bino pe boye ba ko respecter ba leki oyo baza sima na bino to bana na bino ndenge moko na ba mama ndenge moko pe na ba jeune okomona jeune moko boye amelaka diamba a profiter ta musu na se ya masanga aloba n'importe quoi mais soko tali muto ya za koloba na ye muto ya za ko manquer ta musu aza âge moko na papa na ye to aza âge moko na mama na ye aza mutu ya âge na ye te. En tout cas eloko yo ezosala passe na kati ya communauté et respect esili entre biso na biso respect ezali susu te mutu na mutu faut amitié na esika na ye pe mutu na mutu il faut ayeba limite na ye bisika nini oyo ya bandeli na bisika oyo ya suki liberté na yo bisika bandeli na bisika esukeli koyeba yango pe koyeba ko respecter baninga na communauté na biso ekosala vraiment malamu mingi oyo muke tozalaki na yango pona ko exhorter o ezali bandeko lolenge tomesana yango wana tozalaki na yango po to partager to kapola yango na ba ndeko nyonso ya émission na biso o balandaka émission na biso Diaspora Debout. Ya solo toye kokota na émission na biso to pesi merci na Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Isaac, Nzambe ya Jacob, Nzambe ya Moze Aidi na bala oyo azali père ya réveil ya mboka na biso. Tozongisi lokumu mpe masanzoli epa na ye to netoli kombo na Yesu Masiya likolo na bakombo nyonso kombo eleki na nguya eleki na makasi kombo ebikisaka kombo epambolaka to nzima pe tolanda kaka kombo na Yesu Kristo to pesa confiance epa na Nzambe nde solution ya ba problème na biso. Toye tokoti na émission na biso to bandi kopesa ba mes condoléances na famille to na ndeko na biso oyo ezali Benjamin mwana suka oyo autaki kokufela mwasi na ye mama la bana na ye molongani na ye. En tout cas tozali ko se compatir na yo ndeko na biso. En tout cas Nzambe apesa yo kimia, Nzambe abatela bana, Nzambe apesa bino vie mulai, Nzambe moko azali le bon consolateur a consoler bino azala na bino bana bazala malamu papa pe yo zala malamu kimia na Nzambe etambola na bino tango nyonso. Toye kopesa ba mes condoléances na famille nyonso oyo bakweli problème na liwa to accident oyo esalamaki na marché ya Matadi Kibala na ba famille nyonso bazalaki éprouvé to pesi bino ba mes condoléances. Tozali ko partager douleur na bino, tozali ko se compatir na bino elongo
nzambe azala na bana nyonso oyo batikali ba orphelin na ba mibali nyonso bakufeli basi to na basi pe oyo nyonso bakufeli mibali na basi nyonso pe batikali ba veuve nzambe azala na bino akonsole bino apesa bino makasi nzambe abatela bino liwa oyo ezwi bandeko po bakendaki koluka balesa mabota na bango ba mama ebele oyo bakufi na kati na accident oyo balesaka mabota na bango kaka na koteka kasi nzambe ya mawa nzambe ya bolingo azwa soin ya ba famille na bango batikali apesa bango vie mulai a protéger bana bakola malamu nde topesi susu merci na gouvernement na biso ndenge andimi kozwa bibembe wana nyonso en charge pe kosunga ba famille oyo etikali oyo ezalaki éprouvé. Merci na président Félix Antoine Tshisekedi na mawape bolingo na yo oyo zolakisa na biso peuple congolais to na volonté pe amour oyo lakisi na ba famille nyonso bazalaki éprouvé na accident oyo esalami na Matanieki Bala. Atuka nzambe abatela président na biso Félix nzambe azongisela ye ya mingi nzambe apesa ye mayele apesa ye makasi nzambe atambola na ye. Le 1er février le 1er février 2017 à le 1er février 2022, 5 ans déjà, yangoyo, oyo to pedra, leader Nabiso Marzimum, oyo to bengi super héros national, Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nde na mois oyo ya février, nde to kanisaka, ko rendre hommage, pe kopesa ye ba valeur ko reconnaître musala munene oye asala pona mboka na biso République démocratique du Congo. Nde tozo pesa ba condoléances na famille ya Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, famille na biologique. Tozo pesa ba condoléances na mama Marthe azali mama na biso, président na biso Antoine Félix Tshisekedi pe famille mobimba pe na famille na politique na bana nyonso ya IDPS pe na peuple congolais en général o ba pedra un grand leader o abundela bango oyo apesa bango gu ya ko bundela mboka apesa peuple congolais makasi pe mayele alakisa peuple congolais vérité pe ayebisa peuple congolais à se prendre à charge peuple congolais pe à se prendre à charge ndele loyo pouvoir ezonga na peuple tozali na président moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Topesi ba mes condoléances na classe politique nyonso ya Congo parce que IDPS ndezali mama ya ba parti politique nyonso soki tozolobela lisolo ya parti politique to banda na IDPS parce que yango ndezali mama ya ba parti nyonso. Mes condoléances na ba parti nyonso ya République démocratique du Congo na ndenge bo bungisi to na ndenge to bungisa leader na biso Marzimu Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mama Marthe ba organizaki messe moko ya mémoire ya Papa Etienne Tshisekedi esamaki na Belgique. Nde mama Marthe oyo azali mama na biso oyo azali image ya papa na biso Etienne Tshisekedi, image ya combat pe ya victoire oyo biso tozwa pe ya pouvoir oyo toza nango lelo oyo ezokamba bana président Félix Antoine Tshisekedi. Mama Marthe asengaki na peuple congolais bolingo parce que Papa Etienne Tshisekedi azalaki susu ya famille na ete kasi akomaki ya peuple congolais pe alobaki na IDPS abundaki bitumba po na ko changer situation ya mboka po na intérêt ya peuple congolais oyo idéologie balobi le peuple d'abord. Nde Mama Marthe a belelaki na peuple congolais totika ko trahir mboka na biso, totika ko coopérer na banguna na baini ya mboka na biso, to simba na main dans la main biso nyonso tozala na sima ya président Félix Antoine Tshisekedi to ba ko soutenir ye pour akokisa mission to vision oyaza nango pour na mboka na biso. En tout cas Mama Marthe mama na biso to lingaka o tozo soutenir o to respectaka abeta ki vraiment c'était pour na kosenga peuple congolais to ba ko soutenir
mwana mboka oyo azali image ya papa Etienne Tshisekedi Antoine Tshisekedi Tshilombo tozala nsima na ye parce que ye nde amemi vision mpe ye nde azokokisa vision ya papa Etienne Tshisekedi na mboka na biso kolongola mboka na biso na pasi kodevelope mboka na biso nde ezalaki message ya mama na biso Marthe na Belgique mpe na kati ya Kinshasa bato bakendaki na cimetière bisika oyo bakunda papa Etienne Tshisekedi mpona korendre ba hommage kotika ba frère topesi bino merci na reconnaissance wana nyonso oyo bino bozalaki na yango mpe na oyo bino bosali en tout cas esali biso malamu mingi. Tokoti na sujet ya émission na biso ya lelo toza na sujet moko ezaka sur la coup d'état oyo elingaki kosalama na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Nde ya mwana tozosenga na peuple congolais tozala ini tosangana en tant que lokola moto moko pona kobude banguna dehors pe tozala sima biso nyonso na sima ya mwana mboka Fachi Beton otobengi Fachi de Nazareth. Coup d'état ezali nini? Coup d'état ezali eloko moko oyo ba ndeko to groupe ya batu moko basangani balingi bakwesa pouvoir eza en place po bango bazwa esika nde yango babengi yango coup d'état parce que coup d'état ezali na kati ya institution ya mboka te eza na kati ya constitution ya mboka te. Tango ba ndeko to groupe moko basangani pona kobotola pouvoir en place to pona ko éliminer président oyo aza en exercice na pouvoir nde babengaka yango coup d'état. Coup d'état eyaka pona intérêt ya PPT. Coup d'état eyaka po na kobongisa mboka te. Bato oyo bazosala coup d'état to ba groupement oyo nyonso basangani pona kosala coup d'état bazalaka déjà na projet to na vision na bango moko oyo bango babongisa déjà soki bazwi pouvoir lolenge nini bango bako travailler lolenge bango bako travailler soki ba réussir na mission na bango to na ba projet na bango to na ba complot na bango eloko ya liboso bazwaka constitution ya mboka batiaka ngo en écart pour moi ba respecter constitution ezate po bango bazwi pouvoir na nzela ya constitution te to na nzela ya élection te bakozwa constitution ya mboka batiango en écart bakozwa ba loi mingi oyo eza pona intérêt ya peuple oyo esengeli po faire avancer mboka bakozwa ngo bakotiango pembeni po bango bazwi pouvoir na nzela ya minduki na nzela ya force. Batu soki bazwi pouvoir na nzela ya coup d'état baye na bango kobongisa mboka te baye pona ba intérêt na bango. Tango su lelo yo eza na batu mususu bazo comprendre te bazolinga ba soutenir batu oyo na coup d'état pe idée na bango to soutien na bango ezalaki ke coup d'état oyo sengelaki esimba po président Félix alongwa nzoka bango bayebi te ke soki coup d'état oyo esimbaki engaki ozala passe pe kolela na peuple congolais. Donc tolingaki tozonga na souffrance ta mususu 50 ans sima to 100 ans sima tolingaki penza tozonga na sima soki coup d'état oyo esimbaki. Coup d'état oyo ezali complot oyo e banda tango président Félix Antoine Tshisekedi azwa pouvoir na décembre ya 2018. Tango ayoko prêter serment na janvier ya 2019 ba préparaka que dans 3 mois il faut qu'il va assassiner to basale coup d'état balongolae kasi nzamba protéger et simba debiso nyonso tomona ndenge ba devia avion ya président même na chauffeur ya président baboma eti lelo azala rapporté disparu to yeba raté bisika nini ye a kenda na kati ya coup d'état o ezali na ba pays ebele africain oyo bazalaki na kati ya complot oyo ya coup d'état ezalaki na quelques officiers militaires pena ya police
oyo bazalaki na kati ya complot oyo ya coup d'état. Na kati ya complot ya coup d'état ezalaki na quelques conseillers ya président bazalaki na kati ya complot oyo. Ezalaki kaka na ba conseiller te, ba ministre bazalaki, ba député mususu pe bazalaki na kati pe na ba sénateur yango moni premier sénateur oyo batu ba suspecté ezalaki président Bayat oyo azali président ya Sénat parce que constitution na biso zoloba soki président akufi moto ko remplacer ya président direct ezali président ya Sénat nde ezali na kombo ya Bayat Lukwebo yende azali remplaçant ya président soki lelo président akufi to président azate nde yango wana bato ba suspecté est-ce que yepe akoki kozala te na kati ya complot oyo est-ce que azalaki to azate eyebani te na mikolo ekoya ba vérité ekobima na kati ya complot oyo ya coup d'état ezalaki na ba leader politique ebele oyo bazalaki na kati ya complot oyo. Même na kati ya parti na biso oyo tobengi patrimoine national IDPS ezalaki eza na ba infiltré na bato mususu pe ba participer na kati ya complot oyo. Même na kati ya union sacrée balobi bango baza sima ya président bango bazo soutenir président de la république mais mingi kati na bango ti bazoya na kati ya union sacrée wana bazolongwa na lamuka bazolongwa na FCC koto ya Kabila balobi bazo baye pona ko soutenir président baye na ngambu ya peuple mais nzoka bazo kosa na bango bazali na ba agenda moko caché oyo bazana ngo sima oyo ba yaki pembeni ya président Félix Antoine Tshisekedi po baluka ndenge ya kokokisa mission na bango ya mwana tozo kosenga na IDPS to na ba cadre nyonso ya IDPS na bao nyonso bazali na kati ya kokamba oyo ezali union sacrée to na président république en tout cas tozala vraiment très vigilant pour na banguna basilité eyemba nango Franco Luambo Makiadi bandoki basilité na kati ya communauté centrale bandoki ya solo basilité bazali ebele na kati ya union sacrée oyo baye pour na ko étouffer misala président oyo baye po bazwa ba formation bapesa na kana bango oyo baye po baluka kaka moyen to trou moko soki emonani po boma président ba assassiner président to basala président mabe ya kosala yango pona ko éliminer président détruire président to union sacrée peuple to za la lisu likolo ya lisu na kati ya union sacrée ezana ba leader politique na ngambu ya opposition bango pe bazalaki na kati ya complot oyo ebele ya ba leader na kati ya opposition ya mboka na biso bazana na kati ya complot ba opposant ba omona 2023 za musika pe na 2023 entre bango na bango ba opposant bazana muto oyo akobattre Félix Antoine Tshisekedi na élection te parce que ba comprendre que 90% ya peuple congolais bazana sima président Félix Antoine Tshisekedi dans nzela ba élection mutako battre azate mutako longa azate ne bazoluka ba assassiner to basala coup d'état pour bazwa moyen bango bazonga na pouvoir pour ba mibikisa na ba problème bango bazana yango pour bazongisa mafia na kati ya République démocratique du Congo ba piller mboka na biso bazongisa biso peuple congolais na esclavagisme pe bazwa biso en otage neomoni bangwana nyonso basangani bazoluka moyen nini oyo bakobattre président Antoine Félix Tshilombo tokoti na kati ya ba déclaration tomoni mama Olive asalaka déclaration alobi mon mari travaille en silence yango lelo emonani pe lelo ebimi na miso ya bato misala nini oyo mobali na azali kosala na silence parce mobali na asi asala deux mandats
na mutu ya mboka na biso azala président constitution na biso zo PCS sous chance te yako le 3e mandat siko silence oyo ye azoluka oyo ye azo travailler en silence ndenge nini soki tozongi na déclaration ya ye moko Kabila oyo asalaka na dernière réunion ya Union africaine ayebisaka ba président que na laki bino au revoir te kasi na lobi na bino à bientôt. Donc à bientôt wana ezalaki ke akozonga susu na pouvoir ne ya wana ye alakaki ba président à bientôt ne ya wana mwasi na ye kolobaki mon mari travaille en silence ya wana bazoluka ba travailler po Kabila zonga susu na pouvoir wana ekosimba te. Toye kokota na déclaration ya Kikaya Kalubi alobi nini alobi citation oyo eleki na Mali oyo eleki na Burkina Faso na oyo eleki na Guinée RDC pays na biso ekozala épargné te na citation wana donc maloba na ye alingi koloba ke RDC pe tokoleka na citation oyo eleki na ba pays wana na uti kotanga citation nini uti koleka na ba pays wana ezaka ba coup d'état uto salama na Mali coup d'état salami na Guinée coup d'état salamaki na Tchad coup d'état salama ba pays wana ne Kikaya lobi ke citation wana pe koya na Congo donc bango nyonso complot na bango ezalaki ke coup d'état et salama na kati ya Congo po bazonga na pouvoir po ba faire souffrir biso peuple congolais. Toye comme na déclaration ya papa Alexis Tambwe Mwamba oyo azalaki ancien président ya Sénat oyo tokwisa tangu to sali union sacrée tokwisa ki pouvoir na bango ya lobi nini alobi ye kozonga kima akenda na Belgique a déclaré que aza belge mais soki kozonga na ye na Congo ezali kaka ti mukolo makila ekotanga biso tolobi makila ya nani nde ekotanga balingaki batangisa makila ya nani ezolakisa déjà assassinat au bango bazali ko préparer to coup d'état au bango bazali ko préparer contre président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et ko plakisa ke bato nde bango nde bazaki ba responsable ya coup d'état oyo po ebalani Kabila na voyage na Afrique du Sud Moïse Katumbi ake Zambie ake Cameroun kota la finale ya Coupe d'Afrique pe Vital Kamerhe na kati ya France oyo akendaki na compte ya soins médicaux ne sili ba séjour ne sili ekomi azonga akomi ko négocier ba bakisele ba séjour po bango nyonso nde bafandaki wana na mboka mpaya babandaki kozela kaka mbunda elela siffle ebeta babenga bango bayebisa bango mission eza accompli kuna na kati ya mboka président Félix aza lisusu te akufi to bakangi ye coup d'état babotoli ye pouvoir nde baya komema mboka na biso na kati ya dialogue po bazongisa pouvoir na bango liboso engaki kozala armée to basoda nde balingaki basala nini babotola pouvoir après baya kozongisa yango na bapoliticien lokola Kabila Kanambe lokola Moïse Katumbi to Vital Kamerhe to na bapoliticien na biso oyo baza na Congo moko benga bapese pouvoir provisoirement pour amema mboka na élection après élection nde biso peuple congolais tolingaki to souffrir to lela ekaki ezala mama na kolela na kati ya mboka na biso ya solo ezalaki pasi mingi kasi nzambe ya bolingo a faire échouer émission to projet oyo ya coup d'état échoué nyonso bango babongisaki nzambe abimisi yango na poasa kasi premier acteur oyo azalaki suspecté acteur principal oyo azalaki médiateur ya kosala kokokisa oyo ezali coup d'état oyo nde ezalaki papa na biso François Beya yango bomoni bainterpelaki ye na ANR pe bakangaki ye en tout cas azati lelo na kati ya ANR ti akobimisa ba vérité nyonso nde bakoyeba ko libérer to bakoyeba ko condamner